Papa ya bwanya, mama ya bwanya, pe bilenge ya bwanya, mbote na bino bipaye binso bozali. Ezali susu wa bino mama Marguerite Yombo na emission na bino ya Toli Katina Lisolo. Na boelo kwa momesano toko umelate toko bandaliso na biso ya lelo. Na boye ezaki na elenge mwasi moko, ye azaki na molongani na ye, pe boye nzamba ebaki na kupambola bango na bana mibale. Na boye ndeko mwasi oyo azalaki kosala, pe ye azalaki na moninga to pe kamarade na ye oyo ye pe epai na ye azalaki na molongani na ye pe na bana na ye. Na boye tangu oyo ndeko mwasi oyo azalaki kosilisa musala, bandaki kopermettre ye te po azwa bana na klase po ete tangu ye azosilisa ezalaki ya koleka, c'est-à-dire que bana basi basilisi nde na nsima na quelque 2 ou 3 heures nde ya ye kosilisa musala. Alors ebanda opesa ekokoso mpona kokata musala kozwa bana to asala ndenge nini. Ayaki kosenga na moninga na ye oyo bavandaki na ye bambula ebele bien sûr. Asengi moninga na ye ke non, soki okoki kozwelaka nga bana na classe comme ça nga so na sisi musala na lekale pa na yo na ye korekipere bango. Na boye ndeko mwasi oyo aboyaki te andimaki. Kasi bien ke asengaki ye lisungi wana, azalaki kopesa ye quelque chose koloba ete ezali musala, bien que oza moninga na ngai, oza ndeko na nga, tosalisanaka, mais soki ezalaki ya 1 ou 2 fois ça va, mais lokola nazo senga yo ekomi lisungi ya mikolo nyonso, chaque jour ozwela nga bana ovanda na bango au moins à peu près 2 heures du temps. Soki nga na sisi na ye na récupérer bango pa na yo wana ekomi musala. Na boye basalaki arrangement ake ndeko oyo azalaki na bana mibale, abandaki kopesa ndeko oyo mususu camarade na ye quelque chose selon ndenge basololaki mpona lisungi oyo azalaki kopesa ye ya kozwela ye bana na classe. Bandeko bazalaki kovanda ekosala ke ndeko mwasi oyo azalaki na bana mibale, bana baza kobela lere nyonso. Bana kobela. Na boye ye azalaki ntango nyonso kokende na bango na hôpital, okomona kaka tye bango na hôpital kuna ya mosusu 3 jours babimi. Baobima libanda bakoumela te après 1 mois bazongi susu. Batela bango na hôpital mbala mosusu 1 semaine, 1 semaine et demie, tour mosusu 2 semaines babimi. Lera obima na bana aosalaka 1 mois, 1 mois et demi, mwana sali sur rechute bazongi su na hôpital. Na boye bana na ye bazali kobela mingi, nde bandeko ya hôpital to pe bato ya hôpital baye koloba ke mais mwana mwasi oyo ayaka mbala ebele awa na bana, tika ete cette fois-ci tosala nanu baexamen profondi toyeba ke eloko nini ekosala ke bano babelaka bazobela nini, mpona nini babelaka kaka. Ekozala na maladi moko ebatami oyo ezobota lelo eboti oyo lobi eboti oyo, sikoyo biso tozotraite kaka bano yango ezobota, me yango moko tozosimba yango te. Na boye efali kosala bango baexamen moko aprofondi mpona koyeba ke eloko nini ezosala ke bano babelaka mingi. Bandeko baye kosala bango examen général, baye kosala baexamen nyonso, baye kozwa résultat. Bandeko tangu résultat ebimi, ezalaki ya pasi. Baye kokuta ke bana oyo
ya mike mibale bazalaki bongo na bokono ya sida. Na boye ntango bakuti ke bana baza na bokono ya sida, balukaki bayeba ke otala age ya bana, maladi oyo bazwi yango wapi. Nde boye babengisaki baparent na bango, bayebisi bango te ke no resultat ebimi yango oyo. Balobi ke ndenge tozosala bana examen, tomoni ke foto preleve bino pe makila, eza na infection moko tokuti kuna tolingi toyeba soki bino boza nango, soki ndenge nini, soki bazwi yango epa na bino, bango batuni infection nini bayebisi bango nanu te. Balobi tokoyebisa bino biso moko pe nanu todécouvrir penza te, mais après ba examen nde toyeba penza ke eza infection nini, et puis babotamaki nango to te to ndenge nini. Basali mama examen na makanisi yake tango mosusu mama akoki kozala aza na maladi, alors tango aboti bana e bana babotami nango, mbala mosusu tango azalaki na zemi, mbala mosusu avant azwa bazemi na bango, tango mosusu tango bana babotami na maladi wana. Na boye baye kokutaki na makila ya mama ezalaki bien, mama azalaki na maladi wana te. Ekamusi bango makasi. Baye kobengisa papa, ayebisi eloko te. Azwi makila ya papa, asali examen. Bandeko na nga baye kokutaki papa aza na maladi wana te. Nde boye epesaki bato ya hôpital mituna, ya komituna ke soki baparent bazali na maladi oyo te, comment se fait-il que bana oyo ya mike bakozala na bokono oyo? Aluki bapusa makanisi na bango mwa mosika bayebaki euti wapi. Baye kobengisa sikoyo baparent bavandisi bango, baye koyebisa bango verité ke non, examen tosalaki tokuti ke bana na bino ya mike mibale oyo baza na sida. Alors lokola bino tosali examen tokuti ke bino bwana nango te, tolingi toyeba mutu nini to batu nini mususu bazalaka bavandaka na bino elongo to pe bazalaka entourage ya bana oyo. Mama explique alobi te nakena kotika bango na classe na tongo ngai moko, mbala mosusu papa na bango toke misala, mais lere basisa ya classe camarade na nga moto azwaka bango afandi na bango à peu près 2 heures du temps, nga na ye na récupérer bango toke na ndako. Donc bisika mibale bandako mibale bakendaka ezali epai ya camarade na nga na epai na ngai. Balobi ça va, résultat tokuti yango oyo, toza na besoin ya camarade wana, il faut tosala ye pe interview pe examen. Ya lobi likambo te. Ake aluki moninga na ye, ayebisi ye ndeko na ngai bakuti ke bana baza na bokotungisama moko na sante na bango, na boye balobi ke non fo basala biso nyonso examen, biso nyonso bato toza kotour ya bana basala biso examen. Na ngai moko pe mama na bango basali bazwi bapreleve nga makila na papa na bango, donc yango balobi ke lokola yo tikala na bango il faut bapreleve yo pe makila. Ndeko camarade na ye wana sepelaki nango penza te, alobi oh wana ekomi makambo ya famille na bino, bana baza ya yo, soki bakotuna bino mituna to kosala examen batuni yo bien mobali na yo, nga naza moto ya famille na bino te, comment se fait-il ke nazokutana na bango? Balobi te ezali kama ya famille te, ezali kama mutu nyonso oyo atizaka autour ya bana to pe atikalaka na bana. Bon, par insistance ya ndeko muninga na ye mama oyo ya bana aye camarade na ye kondima, baye kokende bapreleve pe makila. On va prélever makila boye, tant résultat et bim, c'est que résultat est bima, supposons au bientôt chata dans 2 semaines. Donc, il fallait pas coûter dans 2 semaines on a pour un résultat. Et résultat est bimaraté et bimi. Alors bi que non, il faut ce que batunyo so base à la wana pour un résultat. Babandi ko luka camarade ya ndeko mama Akimi. Akangisi bisaka na ye na bana na ye alongwe na ndako akei sans pour autant a informé ata mobali oyo ya ye. Baluki ndeko mama ti bamoni ye te, baye kokanga ye na aéroport, alingi a voyager abima mboka wana po akende na ye bipai bisusu to pe na mboka mosusu.
nde baye kozwa ye baye kozonga na ye bake na ye ti na hôpital mpe boye mbila mpe esi ekotaki na lisolo yango bambila basi bakotaki na lisolo wana baye kotuna ye bayebisi ye yo otikalaka na bana ya kamarade na yo ndenge nini tokuti ke bana baza na sida mpe yo oza na sida alors ke baboti ya bana baza na sida te ozojustifie likambo oyo ndenge nini ozoexplike yango ndenge nini bandeko na ngai ya pasi mpe mawa ndeko mwasi oyo alobi boye alobi ke ngai mutu donc ye alobi ke ye azwi makila na ye donc ndeko mwasi wana azoloba boye na interprete maloba na ye alobi ngai mutu nazobela sida oui alors nazwi makila na ngai na injecte yango bana c'est-à-dire ke azwi seringue abendi makila na ye bongo akamati batonga wana atubi yango bana ona atubaki bango lere nazwaka bango na klase na tikalaka na bango ya solo ti ndeko moninga na yo ndeko na yo azomona pasi na bana mata kita na hôpital lere nyonso yo oyebi eloko osalaki oyebi mpona nini bazobela o mpona nini osalaki likambo ya pasi ya somo mpe mawa boye alobi ke nasali yango mpo ye na mobali na ye bavandaka na kimia baza bien basala baprojet na bango elongo makambo na bango nyonso ezokende liboso donc bref baza na kimia ana kimia na foye na ye me ngai na foye na ngai naza na kimia te ngai na mobali oyo yanga toswanaka mikolo nyonso tobundaka mikolo nyonso alors nayokaki zuwa na zuwa wana nalukai nazwa mobali oyo ya ye ya camarade na nga donc ya camarade na ye alors tango akei koluka po atikala na azwa abotola mobali ya camarade na ye asali manevre na ye nyonso atikala elongo esika moko na papa wana asali tu akweyisi ndeko mobali wana bango boye bayebani nzoto batikala esika moko ye sikoyo projet na ye ezalaki ke ntango basali acte wana na nsima na yango afale abotola mobali ya camarade na ye ntango sikoyo ye akomi kokontinue masolo mpo ete bakende mosika ndeko papa ayebisi eke te vraiment nakoki kosala likambo ya boye te ngai na yo oyo esalamaki wana antuka ezalaki kaka accident ya tuni accident ebongo sikoyo ngai lokola tozalaki na alobi te wana ezali kaka tosakanaki kaka ngai nakotika mwasi na ngai te na bana na ngai o nazwa yo oza na mobali na yo na bana oyo ya yo alobi ke alors ntango mobali mpe aboyi na ye nde zuwa wana aye komona ke ifale siko asala likambo moko mpona kanda ya ndenge mobali aboyaki ye mobali ya camarade na ye likambo nini asalaki nde azwi makila na ye lokola ayebaki ke ye azanga na malade azwi batonga ya makila na ye achubi yango bana ya moninga na ye vraiment eza mawa mpe pasi bandeko na mokili ya nzambe tokoloba boye sentiment oyo babengi zuwa to mpe jalousie na vrai sens nango to mpe nalobake na sens positif nango kozala na zuwa ya lolenge ya malamu ezali mabe te c'est-à-dire ke oza na zuwa ya mobali na yo mpo obatela ye malamu to mpe oza na zuwa ya mwasi na yo mpo olingi azala kaka ya yo obatela ye malamu oza na zuwa ya bana na donc tu es jaloux de tes enfants obatela ngo malamu okoki mpe kozala na zuwa ya eloko moko oza nango ya précieux okozala jaloux mpo obatela eloko wana donc so eza ya motuya mingi me zuwa bandeko na nga na lolenge ya mabe oyo babengi la jalousie mal placée
zuwa tango ozomema ngo na sens négatif wana ekomi mabe, ekomi mabe, ekomi pasi, ekomi ekopesa kokoso. Soki bisika yo zali oyokaka zuwa na komona ete moninga alati mwa eloko ya kitoko, koyoka zuwa ya komona ete ndenge nini ye asombi mutuka ya bien, oyokaka zuwa ndenge nini ye bapesi ye ndako ya boye. C'est-à-dire que makambo nyonso ya mike wana to pe ya minene kusata soko bengi yango ya minene, soki ozoyoka motema na yo ezoyoka motema likunya, motema ezosala pasi po ete moninga aza na eloko to pe likambo moko ya malamu, vraiment ndeko conseil to pe toli ezali fukama, bondela. Soko koyoka soni pona koyebisa mutu to pe bato, yo moko kota na kati ya chambre, bondela loba na nzambe, nzambe longola sentiment oyo ya mabe kati na ngai, ete yango ekomema ngai kaka na pasi. O ndeko mwasi wana na nsima ya kopesa confession na ye to pe koloba makambo asalaki, boye bato na mibeko bayebaki na kokanga ye atye na boloko. Sikoyo ndeko mwasi to pe ndeko na biso ayake na boloko, tolobaki arate sikoyo nyonso. Na mobali oyo ya ye oyo alingaka tika ye to pe abotola kaka ya moninga atikali, na oyo ya moninga atikali, na moninga oyo azali komona ke aza na vie ya malamu, nyonso wana etikali libanda, ye sikoyo vie na ye opase yango na boloko. Omoni ke bato na français balobake en voulant tout gagner on risque de tout perdre. Mokilo eza na suka te, sepela na ya muke o nzambe apesi yo, yo pe oza na ya ebele kumisa nzambe, sepela na ebele o nzambe apesi yo. Oza na rouge kumisa nzambe po na rouge wana, oza na vert kumisa nzambe po na vert, oza na blé kumisa nzambe po na ya blé. Misu epa ya voisin, misu epa ya moninga te. Oyebi te tango mosusu muto oyo ozolula to bato oyo ozolula wana oyebi fonte. Nalinga tolobaka ete ndako oyo olalaka te, mwa oyo yeba bisika ma etangaka ezali te. Tango mosusu ndeko mwasi oyo ye azali kolula azali pe na mwa bapasi na ye, me bato baza diferent, toza ndenge moko te. Mbala mosusu azali pe na badifficulté na ye, me azoloba yango te. C'est-à-dire ki akoza na discipline na ye ya koloba ke na pasi na bisengo nyonso eza ya ndako na nga na kobeta lisolo te na kobimisa ngo libanda te. Sikoyo yo okanisake te, ye lokola alobaka te, yo ozokanisake pa na ye nyonso eza parfait. Parfait na se awa na se ya moi eza te. Parfait eza kaka na lola. Mosantu pe aza kaka nzambe. Na boye sepela na ya muke oyo oza nango, nzambe ayebi ntina nini apesi yo wana. Soko omoni ke ezoke na lolenge yo lingeli te, fukama bondela. Nzambe aza na makoki ya kochange kokomisa ngo lolenge yo lingi. Kasi koluka te omibotela basolution ya ndenge na yo, et surtout ya mabe ya kobima na oyo nzambe apesaki yo, omona oyo ya yo mabe, oluka kaka oyo ya moninga. Mena nyonso wana likame ezali to ya pasi ezali ke bana wana ba inonsa moko boye baza na kati ba se retrouver. Bandeko bana oyo basali eloko te, bayebi pe likambo te, tala pasi oyo bazomikuta na yango. Na boye na kosenga na biso kosala eloko moko oyo osala nanu te awa na toli kati na lisolo. Eloko moko oyo ozala lokola geste ya muke, me eza ya motuya mingi, pe yango kozala na motuya mingi pe na lisungi monene. Na kosenga kaka ke esika yo ozali
tobondela mpo na bana wana. Yo oyebi bango te, me Nzambe oyo ayebi bango aza na makoki ya kobongisa bomoi na bango mpe basante na bango ezonga na lolenge ezalaki na ebandeli. Libondeli na yo bipai nyonso ozali ata oyebi bango kombo te, yo sambelaka Nzambe bano na yokaki na lisolo, yo nde mokeli tike toyeba na kogerir bango. Tobondeli Nzambe toyepa na yo, toye kotika bana oyo tobeti lelo na lisolo, pe bana nyonso au travers ya monde oyo bakutami na makambo ya lolenge boye, bakutami ba victime na makambo oyo bango bayebi te. Nzambe tosengi ete mawa na yo loboko no yango ya isimba bango pe ebikisa bango ete yo ozali Nzambe oyo eza na makoki manso. Tika ete bazwa lobiko na kombo na Yesu Masia, lobiko na yo ezala partage na bango na kombo na Yesu mokonzi mpe mobikisi na biso nde tobondeli boye. Amen. En tout cas, Nzambe apambola yo mpona exercice oyo kitoko oyebi na kosala bipai biso tozali to loba maloba ya kitoko mpona ntina ya bana oyo, mpe Nzambe arestore libota oyo munguna alingai kovisite, arestore papa oyo, arestore mama oyo, ndeko mwasi oyo. Tala nanu ke non seulement asengaki moninga na ye bavanda na ye 20 ans s'il vous plaît, 20 ans aza lisu moninga te, akomi ndeko na yo. Mais tala motema ya mutu, tala niveau Satan azosala nango mosala. Bapapa ya bwanya boye te, bamama ya bwanya boye te, mpe bilenge ya bwanya toyekola au travers ya lisolo oyo eke ntango ovandi na moninga boye bokomi bandeko, sala ye mabe te, mpe yeba likambo oyo osala na nkuku, Nzambe akobimisa yango na pwasa. Ndeko mwasi oyo ntango asalaki likambo wana ayebaki te ke koyebana, me tala ndenge Nzambe abimisi ye na pwasa. Alors toyeba ndenge nini ya kotambola na mokili oyo ya se. Merci mingi. Mpona lelo tosuki awa lisolo moke epai na biso, toli to mpe bakonseil ya mingi epai na bino, tozala ya mingi mpona kokoma mpe kopesa bakonseil. Landa biso na Facebook, na Symbol TV, landa biso na YouTube. Koma ba commentaire na yo ezali les bienvenus. Bipai biso zolanda biso, koma vraiment conseil na yo oyo kokoma toli na yo te amuke ekosunga ndeko mwasi moko, ndeko mobali moko, ekosunga libota moko, pourquoi pas communauté mobimba. Alors tozala vraiment ya mingi mpona kokoma. Papa ya bwanya, bamama ya bwanya, ebongo bilenge ya bwanya, tobosani bino te, tozala ya mingi mpona kokoma. Mpona lelo tosuki awa. Tika ete kolo na bomoi a pambola bino. Merci. À la prochaine. Bye bye.